chers amis, je reviens comme j'avais promis hier que je serai encore ici pour Solola, pour savoir exactement ce qui s'est passé dans la Kenaki, ma réponse n'a pas ça qui bandeko. Oh, il y a biso ceux qui n'a bandé un peu na retard bolim bisangai. Nous autres c'est pour les bandés na baki na bino tout na katia jeûne de prière et puis malili makasi mais tout ça qui est obligé toujours dire toujours ça là ndako par ndako bana nanga pe ngambo kususu bazo continuer ba ndeko mususu ya convergence pour l'émergence, c'est-à-dire que ville de Lyon, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à les convaincre. Et Belé va s'enrôler à quitter. Mais Belé va bien à Kinshasa pour aller voter. Donc, mot d'ordre, c'est que à Tamboula et Betty, à Sanding, à inondation est commis, Bima qui dit qu'on voter. Donc, ils ont été très. Ah, on a eu un retard. Parce que la famille, c'est-à-dire on sent le besoin, on sent l'amour de ce pays, on sent qu'il n'y avait personne pour arriver à mieux leur... Et on sent la raison de l'avantage qu'il y avait, ce qu'on appelle le contact humain. Parce qu'au jour où on a la famille Poboti Kangaï, donc cette famille gère. Non. La joie de voir des gens qui se convertissent dans le beau et dans le bon pour leur pays. Bazaki la batouté, Bazaki chaque fois victime, il y a la télévision, hein? Il y a la télévision, donc la télévision sur Bazakolo, c'est-à-dire Bazo Monakara, noir sur noir, Bazo Mona espoir. Et lorsque je leur ai parlé, et je leur ai fait place sur ton outil, place sur ton commis, na basoda ton commis na bango, na lo lenge tozali kokende, na ndenge mboka nyonso bazo ko banga biso, na ndenge na zinga na biso bandeko na biso nyonso bazali contre biso, mokonzi azali kobunda kaka na bango te, bazo bunda na ba mindele nyonso. Quand j'ai pu expliquer, ils ont compris, c'est-à-dire que na koma kinetilo komuko balingi batika na so na kengete. Ça m'a donné des larmes aux yeux pour voir que nous avons des frères et sœurs qui sont victimes des gens qui sont de mauvaise foi, qui travaillent, en fait, qui sont des vrais nègres de service, qui travaillent au service à Bamindele. Bon, papa, ça sera toujours mal là, bon, on a l'unité, tout ça, ezali pe unanimité, hein, parce que kozala moteur mabe ezali pe choix. On dit ah nga la vie nga la préférer na za moteur. E ba roté ko posa moteur. Oyebi ki na lola, to baka to ko kende na lola, mais na lola ko na ba musu pe ba sepela ila moteur. Ah oui, ba sepela kité ba bi na nzambe, ah nzambe en tout cas biso to moteur mabe. Biso tozali mitema mabe waka biso la mokili. To ke ne ko sa musanga biso ya moteur likundu ya ko kosela ka batu makambo bayer. On ne sait pas. Mais franchement, ce qui m'a plu, c'est l'opportunité. Et puis moi-même personnellement, la joie de pouvoir communiquer, la joie de pouvoir échanger, la joie de pouvoir donner l'espoir. Donner de l'espoir. Et puis, espoir, on a Lakissa Ondengni, notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lo lengeni ni azoka mboka, lo lengeni na kutaka mboka, mboka pe saka ndengeni, lelo mboka komi ndengeni. C'est-à-dire moto nyonso aza koloba. Moto makambo ya koloba alobi mabe alobi te, toza kona te, mais au moins alobi. Koloba ezaka malamu, ya moto aboya koloba. O ezaka toujours kimia. C'est très dangereux. Là, aujourd'hui, nous avons les Congolais qui parlent, qui s'expriment. C'est un grand avantage. C'est-à-dire que parce qu'ils avaient envie d'entendre la joie de leur pays, quelqu'un qui leur parle de l'évolution, du changement, de tout ce qui se passe dans leur pays. Mais moi aussi, j'étais très content de pouvoir partager aussi cela avec eux. Alors, avant la banda, lobby n'a pas ça qui va merci, la bande de Konanganyoso, mais les lots, ça sera un merci spécial, quand même, la bateau, Oyo, Bazar. Pour moi, c'est vraiment des patriotes qui ont compris que les conflits entre nous ne servaient à rien. Il fallait que nous puissions nous mettre ensemble, parce que les enjeux sont très dangereux. C'est la dangerosité. Et zali que bateau yo bazingi zingi biso. Alors, quand j'entends mon beau-frère propre,
Balale Kinangai, Liliane, Jean-Pierre Bemba. À sentir, c'est-à-dire à Tchongia Lobby, non. Oh, il y a ma sens mais là, on est tous en parce que Fati, numéro 20, Aza ko sala au besoin. Bon, c'est quand on dit, c'est peut-être, donc, la souci. En tout cas, mon frère Jean-Pierre Bemba, beau-frère Nangaï, merci. Tant on a là, Vital Caméré, l'homme solution. Moninga Nangaï. Donc, quelqu'un qui a compris que ça servait à rien. Yewana Kei, à se mouiller, puis Mayo Abino, Tozo Bunande, Pona Boka. Et puis, Moutozo Bun, Azo Salsa, Malam, Pona Boka Kende, a Pessipe Basoda, comme Belena Bibundele Beli, et ça lui Félix Tshisekedi, Bango Nasi. Au côté là, président Modeste Bahati, il est pena batunaye, à se mouiller, à bin la kouela kanini, Yewana Zakusalo, les Natala, Yemboso Nalela et Makasi. Donc, au moment Yemboso, depuis Kala, depuis l'ère Mobutu, parce que c'est quelqu'un que je connais en Denga Mobutu, Yewana se mouilla le bide. Non, ça ne sert à rien parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous voulons, c'est ce que Dekola Bisso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Sala. Je remercie aussi jeune et belé, jeune Moïse. Moïse, voilà, là, sur le champ, j'oublie son nom. Oh, il y a côté à Béni qui fait un grand travail. Moïse Ndango, je crois que c'est le ministre de l'enseignement supérieur. Un jeune que j'apprécie aussi, mais encore un autre que j'ai une grande admiration, c'est Pouloulou Nsinghi. Vraiment, ce garçon, on peut sentir non pas seulement de l'intelligence, mais de la sagesse. Et on sent l'avenir avec ces gens. En tout cas, merci Nabamonyoso. Alors, je reviens sur ce que je suis en train de dire. Lobby, ndenge na lobaki na bino. Alors, nazaki na lo nanda komoko na komaki taswana papa moko mukolo hein, mukolo. Nande na baki na bino lobby. A poser une question peu malembe ba na linaka Félix mingi. Mais le komoko Fati ndenga saka ba promesse na ye. Mais la promesse est l'équipe n'a bien la caillou le connu ou la PCT. Donc on sent que les gens qui sont nourris par des mauvais médias, des mauvaises communications, parce que ça, quand il est déjà figé à Katanini Moko, l'homme était même dit, Mbokawana, en tout cas, il n'y a plus d'espoir. Et moi, j'étais obligé de le ramener à la réalité de ce qui se passe dans notre pays, à la joie qu'il devait avoir. Il y a quoi que Mboka na yo zaka Mboka na tata mukolo. Nabi tata za a prometa ki yo baki na biso akokomisa Congo Allemagne d'Afrique. Nabi ne papa. OK malembe OK malembe. Comme ça Allemagne Congo Allemagne d'Afrique. Bon papa. Yo papa. Na retourna mbula na hote mais bosali combien d'état yo na mama. Abina ngai Oumeli, tout ça c'est à 50 ans. 50. Na tourné pas maman, ngabi mama. Yo tango papa balaka yo. Alobaka na oni, biloko alakaka yo apesaka yo. Abia mwana na ngai na koloba na obote. Mwana na koloba na obote. Mais ngabi mama nini. En tout cas, biloko alakaka ngai apesaka ngai te. Apesaka ote. Bon seka ozana esengo tozana mawa na ndenge ozana kati ya libala papa na ngai nazana bana mitano en tout cas mobali na ngai na ndenge apesi ngai nyonso ata oyo alakaki ngai apesi ngai te na kati ya libala apesi nga bomengo na respect tala ndenge nazana poto amemi ngai na bana nyonso mobali malamu en tout cas non côté wana naza na respect na makasi babi apesi biloko nyonso bongo alakaki apesi yo te vraiment okoza papa wana biloko akala biloko epe azaki mpe malo yenge ya mobali tant toza kobanda ça c'est la maman qui me dit ça c'est la maman na tourne pas papa mais papa yo mobali malamu te parce que biloko olakaki mama
au PCT à Seki. Et j'ai compris que c'est quelqu'un qui a vite, c'est-à-dire, il y a un déclic. Il y a à comprendre où je l'ai mis. Abinanga, mais wana zali mena PCA mingi. Merci. Bon, mon konzamboka, oh, elle a kakio, Allemagne d'Afrique. Donc, yo, quoi, qu'on se fait pour ndima Allemagne d'Afrique, c'est-à-dire que neige kita. Ne jouer au monde en Allemagne et quitter dans le Congo, son vie, aza penza mobile, yewana la kaki et salami. Mais papa, yona ki mukolo na yo boyendenge okoli, au salana no ba les sanoya, ba lisaponge to ba yaba oyo to bengaka sambole, au salamote. To zaba na mike, to ko tuna sambole. Naza na place moko na kuti bato nyonso ba la mandefu naza wapi. Il y a au deviner non ce qu'il a envie de dire c'est quoi. Et c'est ce qu'on devait deviner, c'est que le président la soko yo éviter tuna mala moto ya bo ko bana be na besoin ki koyeba parce que vous développez la méchanceté, vous ne voulez pas développer le beau. Il a parlé na forme bako benga à l'opoto métaphore. C'est quoi, oh, Bengi, par exemple, faire de notre pays l'Allemagne de l'Afrique? Ce sont des structures fortes, des structures viables, des structures durables et des structures solides. Et ils allaient voir, que gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire, Bano ya lobby, Bakozandeni, Azakolo Balelo. Il parle de l'avenir. Et pour faire l'avenir, il faut préparer l'aujourd'hui. Et l'aujourd'hui, c'était quoi? Mettre des bases solides. Il faut permettre que Bana, tant qu'on peut développer une bocana, et recommander l'Allemagne. L'Allemagne de l'Afrique, ça a été non! Arrêtez d'être un peu. Tobi maneti batumugo, toliko réfléchir. Toye bailo komoko. Tango yonzambe akeli mokili. Akelaki banyama liboso la biso akeli banyama pesi bango pe oyo babengi mayele yango ndeko tozoko ka ba mayele oyo bato ebele na ba télévision la bango ya mabe na ba média la bango ya mabe baza na motema likundu, c'est-à-dire baza na mayele ya kobebisa bato kasi eza eloko moko nzambe tango akeli apesi mayele tina banyama omona nyama ta bafourmi bakende bote bozo comprendre ils viennent de loin tipo na kokoni. C'est l'intelligence oko mona ngo ata bandeke bakosala bazala au monde seul, mais quel design! Ah oui, ce design c'est de l'intelligence on nzamba pesi ba mais ça comme on nzamba pesi ba ngote o ya pesi biso zali mwanya la sagesse ezali que tango za omona na kopesa ndakisa tango nyama na nzala suye makasi akomona nyama muso akoleka na kopesa exemple ya nkoi azala nzala tango komona est-ce que ngoya mayele te mais ngoya mayele ndenga kokende malembe tinga kokanga nyama wana po tini azana posa ya kolia akotala te lolenge nini nyama akotambola ye azali bo eloko sali epasi mek ala pasi makasi ezali de ana nzala akata nzala wana ye akobimisa mayele na ye lolenge nini akokanga nyama. Mais tala différence avec moto babenga moto pe ezali oyo babengi bwania moto atata nzala ndenge nini, c'est-à-dire à un moment tu restes aux anzala omoni nyama olega be o nyama lolenge akotambola ondenge aza na pokono boye akoza na bokono babe oyo nakende te eloko osali oyo nini bwania epesaka bososoli tango oza kososola eza kopesa yo na bwania na yo ekomata. Alors yango babengi bomoto kobimisa bomoto oyo mosusu akorefléchir na nzala ozala nzala eza neti moto mo bakangi yo na kati ya kasho na prison oza mpenza na kati ya prison donc ale moto moko ya abwaki lipa awa mosusu abwakeli yo fongola yobi nzala eleki nga makasi teke nazwa lipa ozwi lipa otiki fongola alors que soki ozwaki fongola wana okoya kobimi mpe kozwa na lipa. Donc c'est ça qu'on appelle avoir de la sagesse kozana bwania. Alors tant que solo ina tata wana nga bivala yo bokonzi ndenge olobi ya solo alakaki kolaka wana mais biloko apesi, c'est-à-dire ouais ezaki lisese abetelaki lisese
Pour nous combattre ndenge to place bino na biso ngai na bino esengeli to sala nyoso pour na kotonga ba base solide ba base oyo tokoya kotonga mboka eza pour na bana lobi tango bana lobi puis ba komona ndenge to zalaki bango pe ba kosala lolenge moko ça deviendra une tradition alors mais en dehors de ça papa banda yo koli yo na boloza nango yebisanga aussi omona hôpital ya ba soda abino mwana ngabi ye wana aza soda te mais asali hôpital ultra moderne ngana mwana soda je parle parce que la fierté que j'ai de voir comment est-ce qu'il a donné de l'importance à l'armée. Non, en tant que fils d'un militaire, j'ai vécu, grandi, élevé dans la discipline militaire. On va dire toujours dans la rigueur, oui, mais c'est carapé. Même si j'ai des rigueurs, c'est comme ça. Sur les ailes, ça, la droiture, la droiture. Mais c'est carapé, mais revenons à ce que je suis en train de dire, à doter l'armée d'un hôpital ultra moderne. Tina ba civil ba okina ko sosone ko. Mutwana donc asali ka eloko te ko asali rien. Papa na bande asali eloko nini? Asali eloko nini parce que Olingo disent 80 000 bah jeunes qui varient de 18 ans à 28 30 ans. Pe bazana nzoto makasi ya kokende bitumba. Il y a beaucoup de la communauté internationale, parce que tant que nous sommes avant le président Fachi il y a cessé le feu. Namboko ya biso oyo ba Rwandais ba koti ba kozwa biloko ndenge balingi ba comité na ba parlement ba comité ba ministre ba aussi oyoka kombo ya cessé le feu. C'est le fait et koti kaka wa Fachi ozo komate ke toko makasi azo seka bango ba cessé le feu a ce qui a cessé le feu na yeko développer les réservistes Wazalendo. En fait, il a compris que tous les Congolais qui aiment leur pays, ce sont des Wazalendo, des patriotes, des gens qui devront être formés à connaître comment manier des armes. Ça vient de qui? Tant que tu de 18 ans, tu as armé. Avec le président Fachi, c'est-à-dire l'armée changeait comme une kitoko. Ngabi papa, aussi au Kenya na kitona. Là tant au Kenya na mokozi na kitona, mais tant au Kenya mais oh tabaïma je le dis, mais comment on peut aimer son pays comme ça? Comment on peut aimer? Tant on a solina papa, c'est-à-dire ma soleil belé, l'homme n'était pas au courant de tout ça. Voilà les gens qui sont nourris par les médias des méchants, les médias des bateaux, les kundu. Au moment de l'explication, toujours, en fait, pour réussir maintenant ces informations, il faut mettre les banques felices, à créer à terre le kuta. Dans la solide, papa, na pinanga imana, na ingozo na susima. Et le kolobi, et singaï, nangaï ki mokolo boye. Voilà un petit travail qu'on a fait pour essayer de dire, en fait, quand on dit que Congo est comme l'Allemagne de l'Afrique, c'est-à-dire c'est Yonangai, parce que nous aura toujours l'ICC, il y a John F. Kennedy à l'Obarake. Don't try to know what the state can do for you, but what you can do for the state. Mboka ekosa pona yo luka oyeba eloko ni yokosa pona mboka moko tsaza ko bunda bongo yusika okosa eloko ni donc otala eloko ni suka moko non voilà sur ce point on continue parce que ça posa ko ça live lundi na omeka ko ça live ande ngwana na zongela sikawa o barobi les candidats de l'étranger to moni bango bande ko ngai bo sola na 2018 bato bakaboli biso ba étranger bakamate biso monsieur Alain Dos bino na bino boka kombona monsieur Alain Dos
azali directeur ya fondation oyo balobi Kofi Annan. Fondation Kofi Annan elukili ba opposant na biso ya tango wana eloko nini, c'est-à-dire na kati ya opposition na bango balukaki bazwa lolenge nini bakoki kokwesa UDPS. Mpona kokwesa UDPS basali omoni ce qu'on appelle la malice boya. Donc sika wa critère ezalaki ni critère bayokanaka bango nyonso na Afrique du Sud. Non otoko pona mokonzi unique il faut azala aza parti na ye eza na baparti par place nyonso na Congo mobimba. Il faut azala na badepute ebele, il faut azala mpenza na oyo babengi assise populaire onaki soko totel bango nyonso bakendaka wana ezalaki liboso UDPS na Faci nsima elandi Vital Kamerhe bamosusu wana nyonso Martin Fayulu na eside na ye ezalaki ntango mosusu un peu na Kinshasa, bon mais pas tellement avec une certaine notoriété oyo azwi ya nsima na nini. Alors bato bake posa ya bana babi bo trahir biso te, c'est-à-dire cette phrase lingi kolobake bino bozokende bozala bino nyonso nsima ya Félix Tshisekedi UDPS nezali makasi nga nakoloba bino na moto ya UDPS te mais naza tshisekediste vraiment convaincu. Alors ntango bakomi place wana bomitunaka te parce que nabi kozala na bososoli Martin Fayulu yo yo kokoma populaire lolenge nini, c'est-à-dire on devait kozwa pouvoir ya Félix po apesa ngo Martin Fayulu bakomi ete na moni simbo te tosala fiko fo komaleke na bato mine wana moninga mosusu akomi kokosa kota bato boyeba eloko moko la sagesse. Mwana mobali afandi bo abino c'est pas possible ngai na zangi boye Martin Fayulu lui esa eloko te. Qu'est-ce qu'il a fait? Abi bazaki na kati kona moto azalaki te, bazalaki kaka bango moko babotoli ba téléphone bandeko boye bakalika mwana, on les a arraché les téléphones pour ba communiquer ata na mutu moko te, c'est-à-dire que bakamlo chokolenga kona bondima pe bosisa kona pe bocha manzaka. Il est sorti de là indemne. Vous voyez nini? La sagesse Wanya. Abi non, ça Martin Fayulu c'est lui le changement. Pambate soki aboyaka la kati wana soki likama eyaka basaka likama wana pe akweyaka boki kaka non. Oh, crise cardiaque, oh, vous savez, l'opposant Félix Tshisekedi est tombé de crise cardiaque. Kolela, Messima Sanzamoko, et Silia Bosani, il a été malade. Il a été, plutôt, excusez-moi le mot malade, c'est beaucoup de diable. Il a été sage. Abitikana sal, bingena sal. Tango abimi asima. Alors, qu'il n'a biffé. Alors, je retire. Et quand on retire, on n'est plus concerné de tout ce qui s'est passé là. Ce n'est pas de la sagesse. Et on a mingi parce que demain je ferai nako toko solo là na makamo Italie 5 ans. Papa épiscopo na ba média ya bapaya qui ont toujours travaillé pour diviser Congo. Ava nako ba bino etika mokebo ka ba mati. Oh non, toujours contester, toujours mona clarté, bon mona clarté lo lengi nini. Toute cette foule qui va derrière le président numéro 20, Félix Tshisekedi, Bozo Monate, donc les alliés, non, vous se préparez le 20, parce que vous salez nyoso, vous créez trouble, vous salez nyoso, donc il n'y a pas de dialogue, vous salez, vous échouez. N'a pas sabino pour la nuit échouer, l'obi n'a comme c'est à grâce la prière Oyo. Cette prière est une prière forte. La force de cette prière qui fait qu'aujourd'hui, quand il dit que je suis la lumière véritable du monde, et c'est cette lumière qui est en train de mettre à jour tous ceux qui sont très se trament de méchants contre la République démocratique du Congo et qui rend notre président toujours vainqueur et il sera toujours vainqueur en Jésus-Christ. Je dis en Jésus-Christ, ceux qui ne croient pas en Jésus, il n'y a pas de problème. Tout ça, mais il s'est mis à la brèche devant l'Éternel. Ézéchiel 22, il s'est mis à la brèche, donc c'est-à-dire en combat tout le temps. À ce bunda, pour la bananaye, pour la batonaye, pour wana.
alors on a conseillé à bino surtout, c'est-à-dire attendez, nous sommes en prière, l'obito au kinde, pour clôturer prière voilà toujours dans Lyon, dans quatre églises, tout ça bateau belete église il y a pasteur Nixon Kassongo, c'est-à-dire à Bondé la biso vous allez toujours numéro 20 na mboka na biso parce que mboka est une lumière. Non, c'est-à-dire que lorsque vous êtes sorti de l'obscurantisme, des ténèbres, vous êtes toujours dans le biloko et ça va maquiller et ça va maquiller parce que le Congo a été délivré depuis le jour où le président de la République a invoqué Dieu Tout-Puissant et a consacré comme le roi de la République démocratique du Congo. C'est un grand travail que tous les pasteurs devaient commencer à faire. Tous les pasteurs ne devaient pas dormir, il fallait pas salaire. Talaba, Ninga, opposant nitier, concurrent, mais ils ont compris. Rotala Ndeko Jean-Pierre Bemba, Rotala Ndeko Vital Caméré, Rotala président Maïdi Bazarita Msona Bambition, on compte nous sur Babi, non. Et Zali numéro 20. Alors je vous appelle vous tous. Le 20, mercredi, Bissonoso, qui n'est pas dans voté, Félix Antoine Tshisekedi, le numéro 20. Le but de recevoir Makamoya Bassango, et n'a pas dit qu'on en forme, parce que nous ouvrir déjà jeune Nabiso, nous avons dit que nous avons donc on a osé Makasi, na kota penza na musindo, beaucoup mon attend, beaucoup temps attend un livre na commis, donc vous serez étonné que, il veut que Bali Rabiso Bambon, na komu na biso ba kolia Bambon. Donc, au moment où on travaille à c'est un livre qui est très riche, que je suis fier de ne pas tant na komaka livre tant aussi nabi solo ngai na komi ngai na komi na beaucoup na ba preuve na ba nyoso ba Jean-Yves Del Driam nyoso na mikanda na komela ba nyoso na ba kamunyoso ba sango nyoso na katwa les amis. C'est un héritage que nazo pesa na jeunesse solo ba livre wana ezali talo. On peut arriver à vulgariser cela de manière à ce que tout le monde, la bibliothèque, il y a pas élèves, il y a pas université, il y a pas place, il y a pas ambassade, parce que ce sont des livres qui témoignent. Donc on retire sur ce makamambo quand même pas comme la révolution la maman ou la mobang côté parce que bakotika la comme eloko ya malamu ya mboka na biso te surtout kambo ya malamu. Ya mokonzi ya biso Félix Antoine Tshisekedi bakokoma te balingi ye te yango moni baluki ya bango bato basali la preuve na kosukisa wana kaka Landos wana o basaki na Genève a Landos wana ye wana na Afrique du Sud wo yango opposition koma kaka ya ba Landos ake kosololani boke kosololani na koya kobisa biso susu makamususu ndambo parce que na kozomba minute belete oyo ya mbongo oyo ndeko na ngai Martin Fayulu asalaka campagne bakoswanaka bango na bango oyo tanto katumbi alobi ngai oyo ndeko ya msabi na bimisaka 50 abimisaka 50 bilio oyo te abimisaka 18 bilio to comment ndeko devo salobi te bango te mboka eutaka na mbongo eutaki na ba partenaire est-ce que yo na ngai tosi tososola koyeba partenaire yango ndeko devo salobaki baza banani omoni makambo na kati ya loyenge soko soyini moto ata ye omoni bapartenaire nde bapesaki kasoso tuna bapartenaire yango banani baza banani bapaya yango babengi ba candidat de l'étranger nde adesidaka na bango osala bango mwana kaka baétranger na basi babadi nyongo lobi nde tokosolo lango nakozala na nzoto makasi parce que naza ya kolemba mais comme j'avais promis je devais passer pour essayer de discuter. Je vous remercie beaucoup en tout cas, que Dieu vous bénisse. Biso nyonso numéro 20 tokende mercredi le 20 journée on est allé chômer oui biso toko continue tila le 20 toko continue toujours de porte en porte parce que n'a pas rendez-vous et belé c'est-à-dire cette joie de pouvoir communiquer, cette joie de pouvoir parler de son pays, cette joie de pouvoir au moins ça me fait aussi une joie de pouvoir communiquer. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse.
RDC ojibe alba eloko makasi eza eloko pe susu makasi koleka po eza na molimo ya Nzambe. Dieu vous bénisse.